Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Congo ma solo Congo solo là.com Avec Congo Dialogue. Congo solo là Makam wa danger di kitoko Congo Dialogue. Na mokili sokoza na Yesu te okosala makambo ebele ya mabe. Na mokili sokoza na Yesu te Satana kodirige yo na potopoto. Oboti na mwana oboti lisusu na mwana mwasi na yo. Oboti na mwana oboti lisusu na mwana mwasi na yo. Oyo nini ndekumi sambwisi na bozoba ye. Obebisi vi na yo libanda na Yesu ndekufa ye. Mawa oboti na mwana oboti lisusu na mwana mwasi na yo. Oboti na mwana oboti lisusu na mwana mwasi na yo. Oyo nini ndekomi kotisi na bozoba ye. Obebisi vi na yo libanda na Yesu ndekufa ye. Mawa bien-aimé dans le Seigneur libota na nzambe bato Yesu akufela bandeko ya biso bien-aimé nzambe ya pambola bino bisika no so bino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, shalom, quelle grâce, quelle joie immense tant to yaraboye bien-aimé to de la part du Seigneur. Bien-aimé to zwaka makambu oyo tozomona bien-aimé na se ya mokilo yo makambu nyonso tozomona ya mabe na ya malamu yango ne to yaka bien-aimé pona koteya bana na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, partout esika Satan zali, il faut tomber ma Jésus-Christ. Partout esika ténèbres zali, il faut tomber ma lumière. Pourquoi? Pour te bana na nzambe. O bazana no na ténèbres, ba bimba na ténèbres, ba ya na lumière. Bana na nzambe nyonso, o ba karamina ba sataniste, ba kabona na bango, pe ba yamba Yesu Christ na bomo na bango, pe vi na bango ebonga. Bien-aimé dans le Seigneur, histoire moko bien-aimé dans le Seigneur, epesi pasi, epesi mawa. Bien-aimé, j'ai mal au cœur. Kota la ndeko mobali oyo na kombo ya Jean-Louis Matsuda ndenge basako bengaye. Bien-aimé, il paraît zaki drummer ya musique. Abeta même na ba makoma, il paraît. Abeta même na ba makoma bon. Nene sekibini ba makoma baza te bando bete musique wana basaki na bango ya nzambete. Voilà, bomona ba résultat na bango lelo, bomona ba fruit na bango, elateli na bango, lolenge na bango. Donc bozo mona ke basaki na bango ya nzambete. Voilà, donc c'est là ka bana moko basaki encadrer nde na bato ya nzambe, bazaki yango nde ba dirijaki bango ba yembela nde nzambe za mais te ki pa na bango moko te. Pe so te pa na bango moko te ngoto mona ba fruit na bango lelo et puis na bato bazaki na bango te ngoto mona pe ba fruit na bango. Onction nzambe ngai sala. Mais tout le monde a autre chose. Voilà. Donc, frère Oyo, et puis si passe, et puis si mawa, bien aimé, ndeko Oyo, aza marié, aza na mwasi na ye, non seulement, azo bimana mwasi ne pas au bote na mwasi na ye, azo bimana na mwana na ye, moko pe azo bote na mwana na ye, et puis akuta ki mwasi na mwana, pe azo bimana mwana, na pe azo bote na mwana wana. Donc, na katanda, que zele que empire na ye, donc, ils allaient quoi, royaume na ye, c'était le roi qui faisait tout ce qu'il voulait, bien aimé, na ba subalterne na ye. Et Pesipa, c'est vraiment, ngaye, mutu ya boye ngai sopesa nga pasi parce que batu nyonso bazam na Yesu te sala nga pasi komona makambo bango basala ka bien aimé parce que ils sont charnels. Voilà, parce que ils sont charnels et tant aux charnels c'est le diable qui en profite et azo memo na banzela mabe po nini po sambwisa oboy. Voilà, mona diable ko peso tanso molimo kindumba obimana batu belé ce temps ko zo sida a be diable tiki yo abi. Voilà, alors mono comment souffrir au moko na bopito au moko mela bakisi toko kufa. Voilà, diable sala randengwana mona mimio na kimuibi moko ba beto masesto ba ko koti boloko atikio. Donc ça dit c'est ça diable nenga diable sala na nzoto batu nyonso bazana Yesu te moni frère ngazo sala nga pasi parce na minute nazo tano place ya zali est ça na kimia na limité ça na kimia te akomi troublé akombe komi boma
et ça lui passe. Pourquoi? Mon diable, soit tikio. Voilà, soit CP, comme c'est qu'à ce qu'on nous comme tourmenté. Bien aimé, pessi passe histoire, bien aimé, enfant, au bonde là, moi, audio est allé, si moi, c'est audio, on a partout dans les réseaux sociaux, mais dans ce cas, partir à Mokika, Pobo Yoka, Bobo Landana, nous, l'histoire, et pessi passe, parce que frère, azalaki pe na Hollande, ce que Allemagne ou Hollande, a ça la même makambo na bana batu. Donc voilà, donc ça na molimo moko do yamabe, ou soit yemo za sorcier, voilà, ça na misala mabe, bana na so baby sabango, et puis bana so bota na bana wana ba démon, voilà. Donc c'est ça misala mabe, parce que belime ata posa yango ya ndengeni, mwana yo boti ti oboti na ye, belime makambo pesa na ba famille belé, ba sere belé bozana ba témoignage ya ko pesa. Bien aimé dans le Sénégal, maman Françoise et pas ça là, ba collègue ne mingi basi bebisa ki ba makambo, ngai papa na ngasala ngabo, ngai papa na ngasala ngabo, ngabo bal na ngali boso na vieux zaki papa na ngai. Bien aimé ba sere belé bozo la ngai, bozo ba même makambo na ba famille na bino, na ba papa na bino, bien aimé na ba grand frère na bino, na ba tonton na bino. Bien aimé za ba makambo salema e belé bien aimé dans le Seigneur. Yango foko luke longi ya nzambe. Soki nzamba zalité na kata via moto ko sala makambo mabe. Ya otolo na batu ko kufa bongo te poke ne lifelo. Yango foko yamba Yesu na bo moina yo moko na Matthieu 6 kota na chambre na yo lela pa nzambe ya koyo kelo mawa. Bien aimé toto na vidéo ya ndeko Jean-Louis. Toyo ka pardon audio na ye après to zonga au nom de Jésus-Christ. Olala kina ndaku na yo. Te ndaku na ngate na boya kina olala. Alingi pe olala kuna. Mais Yaya, soko zongi yo za il faut que l'hôpital, tu es malade ou on psychopathe Yaya. Comment qu'on ça Emmanuel Bongo? Comment qu'on ça la banana Mickey Bongo? Na sens nini vraiment? Il faut que le monde ait un médecin. Lobby présente mon lobby dans la fona salango mais fona pour prier makasi pour na kala. Et loko wane banda yo depuis kala. To papa le kipolo azana makambo wana ti. Et loko wane banda yo depuis kala. Depuis yo keti yo bande kolala na keti makambo wana polo ezalaki wana. Yaya. Na lobby ange. Na lobby take na condamné été na lobby ndenge mwana wana lobaki nanga mais na mon kati nanga oyo zoloba nanga naza fautif naza na posa ya kende komitika kende na la police soki l'aurait bisi bandekone ba robomoli banda kende na la police kende komitika na ke komitika na ni police bona kimi eta iya yebike na ostala lobby na zala kina ywana lobby na zala kiwana tia ekso benga na kimi lobby na zala kiwana tozali na ba parrain na ndako wana to sololi ndenge na priaki na lobaki na koloba vérité kaka oyo na koki koloba oyo na yebi za vérité pourtant on a prié na butu ya samedi nzamba zoloba na kaka loba vérité pour longolelo kwana kati na yo loba vérité siko mwana Emmanuel pe mwana na yo mwana Emmanuel pe mwana na yo na ebi na ntende konanga to solola oye batendenge ni na ko koloba na hotel na pasi mona mutema na zolela kutna mawa ngaye ya jamais kendo lukelongi ya nzambe oyo kotise inceste na famille oyo penza Yaya lobi pale eza kokite pale eza zolela makambo nini oyo osali vraiment loya bengi biso nyonso yebisi biso makambo nini yo osali vraiment Yaya nga vraiment na izolekela ngai izolekela ngai izolekela nga makambo oyo osali wana vraiment Yaya makambo nini wana vraiment. Condamné par les polos, tu es condamné finalement que tu es malade, tu as un problème dans le cerveau, tu as un problème dans le tout. Comment tu peux voir la nudité de ton enfant? Comment tu peux voir la nudité de ton enfant? Okoko mona mutaka la mwana nondegeni, mwana nupa mona mutaka, oloki Emmanuel, oloki mwana wana. Eti kutazande mwana lori, mais oloki Emmanuel, Yaya, oloki mwana wana. Misiko yo believe wana za nani azamwana azandikoko na yo azamwana na yo makam inceste na famille bonanu totikala kozana inceste na famille ote ya yo yeko kote inceste na famille na biso muntu moko ta kolingo liso na ndako na ye personne akolinga yo ta makolo na ndako na ye muntu kolinga yo ta makolo na ndako na ye te Yaya
nga aza apesa prière yango moni na kende kolukelonga nzambe kende kolukelonga nzambe quand toi tu as commencé à faire ça oluka kelonga nzambe première fois kaka coucher na mwana na yo to coucher na mwana mwasi na yo okende kolukelonga nzambe te pona ni okende kolukelonga nzambe te pona ni yaya na yoki osomo tofanda no na kunde loko aboyetikala kosalama te eke kosalama kaka na poto kuna okemela bakisi na poto okezwa kisi na poto toni non so kisi nini kisi na sala nini ebongo nini yaya basi baza monda te basi ebele likambo nini na bana mikie tina mwana no moko likambo nini maladi nini wana yaya Laurie bongiso bandi ko bongiso vraiment comment je là ya père de famille olingo zonga no kala poto poto c'est quoi ça Bolimbisanga s'il te plaît la sali mabe yaya oh yo sali Laurie wana soka yebisi bandeko na ba ko boma yo obebisi mwana bango weko kota démon na kata famille na bango yemo na zolo ba keyano azotambola lokola ya Jean-Louis keyano azotambola lokola ya Jean-Louis dorende mwana na yo yaya makambo soni ninyo yaya nga Belgique wana ngata côté na monstre wana na okoma lisu te soni makambo soni ninyo yaya na mwana no moko jandi na mwana no moko na yebite jandi so ayoki makambo akozala ndenge nini Seigneur yaya boso na pardon leki na sali mabe na yebi ezali posa bunaza na posa ya délivrance ya changement ekota makasi kati na ngai na yebi te soki eza esprit nini na yebi te na simba kisi te na sala na yebi te nazoyebi soki ya vérité onga na koloba nona nakoyebi soki ya vérité nakobombelo te oyo nafuna loba nozaka ya vérité oyo nalobaki na koloba vérité moto moko afokisaki nga teke akangi nga te nga mona loba funa loba vérité na lobi yango tant on a prié balobi nanga funa loba vérité naki tia so simbaki bana nga te j'espère leki na nga mongo makanisi wana s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît yaya penza na bolingo nosi nazala kopeso yaya nayoki somo nayokeli Laurie mawa nata banda koyebisa Laurie dès le début tamusu soki Laurie ayokaki nati to soki biso nyonso toyokaki Nathalie alobi nafanda na ya Jean-Louis na Hollande ya Jean-Louis azoviole bala mikie yaya boloba na Laurie akota na mabete yoka s'il te plaît na Hollande natikala kobima na mwasi te na mwana bato te s'il te plaît na Hollande natikala kobima na mwana bato te natika olobake oyo na viola na bana bato na Hollande natikala kobima na mwana moko te na Hollande s'il te plaît bundeni yaye bokokende osalaka na ndako na yo mwasi ya miyokoli abokoli azwi yo mpenza abimisi yo valeur na miso ya bato kala ndako na yo vraiment basi na Belgique wana baza te imonelo to ndana moni yo ndenge ofinga ka bana wana ndenge ozofinga na biya ozofinga bana basi boye ndenge ni nzoka nde bana ozofinga olala kana bango vraiment yaya maladi nini wana kende kuluka ba médecin kende kosola na ba psychologue lobi oza psychopathe ba peso ba kisi ba soigner yo parce que ceux qui osent faire soigner tata lobi prière yaya okol sala mosusu pas moto mosusu kende kuluka ba psychopathe kende kuluka ba nani yo ba médecin kende komitika na la police ye moko orienté yo lukelo ba médecin parce que c'est normal té au bébé c'est bana bato ba mineur tu vois na Charles Roy no c'est pas nan
na mokili sokoza na Yesu te okosala makambo ebele ya mabe na mokili soki oza na Yesu te Satana kodirige yo na potopoto oboti na mwana oboti lisusu na mwana mwasi na yo oboti na mwana oboti lisusu na mwana mwasi na yo oyo nini ndeko mikotisi na bozoba obebisi vi na yo libanda na Yesu ndekufa mawa Bine me pesi passe pesi mawa ezali kambo ya sengote ezapeli kambo to sepela te talan abimi na poasa te et pesi passe po mutu no sasa na Yesu te bien aimé azaka na vie boye ya bomona batu beli misu bazana ba boloko misu bazana ba hôpitaux misu ba kufa pamba te bazana Yesu te et que Satan zo mema bango na makamo mabe ya ba divorce c'est belé parce que Satan alingaka libala te akwa le loko moka panza libala na yo del makambo za belé bien aimé sans Yesu bien aimé ba dega na mokili ya ngobo yamba Yesu na bomo na bino po bobisa milimo na bino to bondeli au nom de Jésus-Christ éternel Dieu des armées papa quelle souffrance na mutu nyonso azana Yesu te papa vie mabe vie ya ba problème vie ya ba souci vie ya bitumba vie ya ba échec vie ya ba boloko oh papa vie ya liwa papa et on zo tinda biso papa to beta son de la trompette pour bano ya yo bato Yesu akufela papa ba yambo na bomo na bango pete ba big se milimu na bango bakabola na batu ya mabe pe na makambo mabe papa pete bato mabe bakomema bango na makambo mabe papa pe na suka suki bakufi bakena lifelo papa nzoka ne mutu fa kufa na Yesu akufa na Yesu po azwa repos azwa kimia libela papa et puis na suka kota lola yango zo tinda biso papa pona bano ya yo to Yesu akufela balongwa na mabe po ete bazonga na kati ya bergerie papa message aux âmes et ça misala na ona bomo ya bana na yo que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié et nous disons amen. Bien aimé aux adresse ya bien awa pembe na pembe vérité de very révélation de rêve uniquement pour na bato Yesu akufela ceux qui sont akufela yote bem osa lokola Jean-Louis soki sokufela yote bien aimé okwe na makamba boy et puis soni na communauté bien aimé et puis okimi millier okimi ndaku okimi famille okimi musala okiwa pe na zamba bien aimé eza pasi kozala musika na Yesu bien aimé uzana adresse ya bien uzana bala ba Yesu simplement c'est quoi c'est le Père il a envoyé ton frère pour ta fungola yo bien aimé uzasu bébé spirituel te okwe na maboka ba faux pasteur te okwe na maboka ba faux mission mokilité ba mela makila okwe na maboka ba faux politicien te ba détousaka mboka okomika fanatique na bango mais ozala nde na Jésus Christ pour te biksa mulimo na yo au nom de Jésus-Christ. Voilà bien aimé le Seigneur. Et puis si passe, et puis si mawa, bien aimé histoire où est sengoté. Comment on a n'engue frère ou na minute ou ko tungisama. Comment on a pe bano ya basi bien aimé vi na bango za n'engue nini. O abota na papa na ye, o abota na mobali ya mama na ye, bien aimé vi na bango suite ya vi na bango, avenir na bango za n'engue nini. Bien aimé tout ça c'est le diable. Bien aimé Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour détruire, dérober et égorger. Voilà diable sous sika na Yesu akokota na vie na yo ndenge toyebi na nzembo akodiriger vie na poto voilà akomemo de gauche à droite o commettre makambo mabe pe o ka soni na vie na yo pe o sambo na vie na yo bien aimé na le Seigneur yango bien aimé spéci passe pesi ma pona frère oyo azomona na te ipara batami quelque part azomona na te bamso ba lobi ameli poison bamso makambo zo bime belé pambate et pesi passe pesi mawa la honte bien aimé la tisoni bien aimé makambo na bandako ebele bande kunanga botika ba dega yango boyamba Yesu na bomo na bino po bobikisa milimo na bino tokotanga verset moko na kombo na Jésus Christ bien aimé dans le Seigneur nakei na Jacques bien aimé dans le Seigneur aux verset nakei na Jacques chapitre 1 verset 13 à 15 bien aimé je vais prendre mes lunettes et je vais essuyer mes lunettes pour n'attendre malam. Donc, tu dis, frère, il faut que attendre qui m'a bé, yango monique, n'attendre qui m'a comme ma bête, alléluia. Et que, na koufi, na kou comme que ne li felo. Yango bien aimé, je essuie mes lunettes, bien aimé, et je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce, alléluia. Tout ça, Jacques, bien aimé, chapitre 1, verset 13 à 15. Voilà. Et je vais lire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, verset pesipa se pesimawa. Mutu moko tukoloba ozo sala makama be, oloba ke nzambe mutazo tantenga na mabe. Nzamba tantaka mutu na mabete. Voilà. Balabi mutazo oza tante na convoitise na yomoko, na makanisi na yomoko, na ba posa na yomoko. Bien-aimé tant ozo tala bana, ozo mona nzoto ya bana ndenge zokola. Bien-aimé on la peksa bino ba mizika mokili. Boka mizika mokili. Boka banzembo ke bimaka mwana natikaka moke simekolo uzuma banzembo wana yango ndeko kotinda bino okolo msusu moni banzembo wana moni banzembo wana tabuzoka banzembo bozana kata mokili banzembo na ko attirer bino moni babinini baposa na yo moko et attirer yo et puis okwe na péché et puis okwe na péché le maranini kufa kufisaka ate mutu akufi bakundie kufa msu ezali mutu neti siko mutu okomi inutile na communauté, na société, de okufi déjà, parce que na miso batu soni, na famille na moko soni, hein, bokine tite audio wana azo solona lekina ye, lekina lobi me tukumutalo lisu ndenge nini. Oso mona pasi na ba camarade ba kola na yo, na quartier kola, donc soni, oso mona na communauté na yo soni, c'est la mort déjà. Moni mutabongo soko kufi de epepemela nzambe kutu sali susute pesi pasi somona yango bandeko to yeba Yesu to yamba Yesu na bomo ina biso to bikse milimo na biso bien-aimé rachetez les temps car les jours sont mauvais. Le diable travaille et il est en train de détruire les familles, azo détruire ba santé, azo détruire ba vie abatu. Bien-aimé soko za na Yesu te ba komemo na ba posa ya nzoto ba komemo mo sika na Yesu okokoya na libulu pe satana ko sika yo. Bien-aimé kufa liwa ya Yesu, kufa liwa ya Yesu, kufa liwa mokilite, eza pasi, okufi liwa ya masanga, okufi liwa ya ekobo, okufi makambo mabe na mabe, liwa mokobo ya biente. Bien aimé, pourquoi pambate ezaki musika na Yesu? Tokotanga deuxième verset, na ke na Job, yokelo na kotanga na Job, Job chapitre 15 verset 34 à 35. Voilà, Job chapitre 15 verset 34 à 35. Alléluia. Bien, voilà. Je lis au nom de Jésus-Christ. La maison de l'impie, la maison de l'impie deviendra stérile et le feu dévorera la tente de l'homme corrompu. Il conçoit le mal et il enfante le mal. Il murmure dans son sein des fruits qui le trompent. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Yoka verset oyo. Bien-aimé, ndaku ya mutu ya mabe eko koma stérile. Voilà, ndaku ya mutu ya mabe eko koma stérile. Donc ça veut dire ezas neloko oliate, e uzana kimiate, e uzana bolingote, e uzana nako sekate. Ndaku ya mutu ya mabe. Yoka. Et le feu dévorera la tente de l'homme corrompu. Voilà. Donc, mabe kota, nanda kwa mutu aza corrompu. Mutu aza na makambo mabe. Mutu aza toujours na kata makambo ya masolo ya mabe. Conversation mabe. Vie ya mabe. Voilà. Motu kota nanda kuna ye. Voilà. Yoka awa. Il conçoit le mal et il enfante le mal. Voilà. Donc, yemoko akanisaka mabe, pe azo kokisa mabe. Azo bota mabe, na vie na ye. Donc, voilà. Parce que azo méditer mabe, voilà. Azo sala mabe, pe azo bota mabe. Vie azo mabe na mabe. Voilà. Ben, chèque, ba makambo bele na kata vie na yo. Le mal. Il mûrit dans son sein des fruits qui le trompent. Voilà. Na makanisi na ye. Ba fruits moko zo memeka na mabe. Ba fruits za lokola ba makanisi. Ba projet, voilà, ba fruits zo memeka na tromperie. Donc awasala makamo zo memeka na mabe. Voilà, pamba tuza musika na Yesu. Bande kunanga boya ma Yesu na bomo na bino. Bota la vie ndeko Jean lui. Bota la vie na siko ndenge komi. Pamba te musika na Yesu. Ben même
mosika na Yesu nde kufa. Bien-aimé, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Le diable travaille. Satan musane kumema batu na contre mur après ko seka yo. Bien-aimé, ke bana ba camarade de tambola kana bango. Nakaki audio moko ya ndeko Jean-Louis oyo. Alobeza na mutu moko kunda kel makala na porte ndako na bango. Bien-aimé, po ba vina bango ebeba. Bien-aimé, da ba membre ba famille na biso. Bo malaki solo ya Paul Pogba. Bien-aimé, da ba membre ba famille na biso. Ezape na batu oyo baza misala mabe isola pour détruire les autres. Na ba camarade to tambola kana bango. Est-ce que beta dama ba camarade na yo? Olingi kaka ba camarade na ndako na yo. Est-ce que beta dama na bango? Mingi ba kufa pona ba ning ba camarade ba batira ba poison. Mingi mabale kufa pona ba moto na nzambe a solo la. Mabale kufa po camarade moka botola yo mwasi na yo. Camarade moka botola mobali na yo. Bene me bolingi kaka ba camarade. Bolinga via ba camarade. Bene me via ba camarade zama be. Muto ko bomo ko yeba yete. Obi eta dame na yete bene me. Keba. Yango fuku kangama na Yesu. Mo bateli ya solo ezande Yesu. Yesu nde akobatela yo. Yesu nde akotambola na yo. Bene me na kotanga verset moka suka na kombo na Yesu Kristo. Bene me yoka verset to kotanga wa. Naza na Psaume chapitre 34. Psaume chapitre 37, verset 4 à 5. Bien aimé dans le Seigneur, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Oh, bien-aimé, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire linga nzambe, yukaka banzemo nzambe, yembelaka nzambe, bien-aimé, tango lingi nzambe, bien-aimé, ako peso lokono so lingi. Babi, recommande à l'Éternel ton, babi, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Bien-aimé, makambo na onyoso, ba projet na onyoso, tika mona maboko nzambe, ako agir. Voilà mon toaza pembeni nzambe. Musika na nzambe kufu kosala makambo lokola Jean-Louis pe oyoka soni na vie batu bako seka yo batu bako tchola yo satana sundoli yo atiki yo akomo seka yo batu basina ba pak na satana suka na bango ezalaka mabe yango ndeko nanga kangama na Yesu atokufi lelo akozwa molimo na yo. Nzamba pambola moto nyonso alandaki message nzamba pambola bana nzambe nyonso nzamba pambola misala na bino nzamba pambola mavi na bino nzamba pambola mabala na bino ato nasoki na nobali te nzamba kutu na mutu ya bien ndeko nanga na kombo na Yesu Kristo nzamba cha kimia na bandako na bino nzamba cha kimia na basante na bino banguna na bino bazaba marche pi na bino nzamba pambolo ndeko na ngai na kombo na Yesu Kristo amen. Tobina tamuke. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle grâce! Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement Sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Congo ma solo. Congo ko solo là.com. Avec Congo Dialogue. Congo ko solo là. Makambo danger di. Kitoko. Congo Dialogue.